Grâce Temo aye kosala émission pote alobela Karine Mokonzi na ndenge asilikela mwana na ye ya musala pote misuni na nzungu ezalaki 8 etikalaki 7. Alors Grâce Temo aye na mura de la presse pote alobela kaka misuni oyo ezalaki na nzungu Karine Mokonzi atindaki mwana na ye ya musala lamba ezalaki misuni 8 etikali 7 pe akati nango na kombo ya nkolo alobi soka akosi mama na ye azwa problème. Mais Grâce Temo sire certain okosi te olobi ya solo momoni yango nini omoni yango likambo nini. Grâce Temo landa ngai oyoka. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors bandeko, Grâce Temo alinga bimisa Karine Mokonzi netike abundelaka biloko kolia na biloko kolia akabaka te. Mais si bomona Grâce Temo asali video bisika ya vandaka abengi baninga na ye atie baliaka, non, Grâce Temo asalaka yango te. Alors toyoka tina bamanike Karine Mokonzi apesaka bato biloko kolia, Karine Mokonzi akabaka biloko kolia, Karine Mokonzi asalaka boye. Eloko manike aza koloba alingaka nde kofilme soka sali yango. Alors basala yango pe Kisi Njora adementira makambo wana aloba Karine Mokonzi afilmaka nyonso te ntango azopesa bato biloko kolia. Mais soki Grâce Temo aye na likambo oyo Karine Mokonzi agangela mwana musala pe alobake okolia ndunda ya pamba na matembela pamba po musuni oyo ezangi ezali ya yo. En tout cas, ezali likambo ya dire te. Premièrement, soki Karine Mokonzi atikaki mwana musala alamba misuni wana ezalaki 8. Lokola ezalaki 8, misuni yango pe ezalaki ya minene ya mike te. Alors soki mwana musala ale moko siko na ndako baza wana na Grâce Temo na ye na benvite bakoya elobi Grâce Temo ye moko Karine Mokonzi soko ayambi bapaya apesaka bango misuni ebele, atielaka bango ebele. Siko eza 8 misuni mwana musala ale deja moko. Alors siko yo Karine Mokonzi punition nini akopesa ye? Akobengana ye te, akoloba okolia ndunda ya pamba. Kolia ndunda ya pamba eza pe problème te. Mwana musala wana pe na ndako na ye tango ayaka musala te aliaka ne tango mosusu ndunda ya pamba ou bien na evida ndenge bolobi. Mais Karine Mokonzi asali acte moko te oyo Grâce Temo foya liboso ya kati ya internet aza pe komela shisha bavandi wana na mura de la presse po basombi bango soki na nani. Alors lokola basombi bango fasala video moko wana pote alakisake Karine Mokonzi abundelaka biloko kolia. En tout cas bisika wana Grâce Temo alobi événement oyo eleka ngai papa robo na moni yango eza lokuta te na moni eza ya solo. Mais akanisa te ke biso setunga na kokanisa Karine Mokonzi akabaka te na biloko kolia. Karine Mokonzi apreferaka biloko kolia ezala ya kopola. En tout cas na kondima yango te. Po Karine Mokonzi tango akomaki na poto nanu kuta zwi mbongo te atindelaki deja Jelisho mbongo $100. Jelisho akumisaki alobaki yango bien. Banda ba camarade ne bakende poto amona camarade ya liboso atindeli $100 akomi pe sika. Donc Karine Mokonzi seke akabaka. Akabaka po tango oza na pasi ozokaba $100. Ba janvier ba bokoli famille na mbongo ya Karine Mokonzi. Janvier mosala nini aza kosala? Garde de corps avandaka wana musala ezalaki mingi te maza kozwa salaire na mbongo mabanga koleka muto azokengela
bisika moko boye compagnie moko boye alati pe teni ya likonzi protège mais janvier azwaka salaire ti le 30 bambongo azozwa ya mabanga nyonso na nsima Karine eza ebele mpe abokoli nango famille mpe abendeli yango bote. Karine Mokonzi akabaka kokaba nde akabaka grâce te mo place wana omilobeli ntango mosusu yo moko mpo ndenge bovandi na mura de la presse wana bozomela jus d'orange boza wana bazoservir bino boza kofilme mpe chicha na bino. Alors soki bokosala yango boza mpe na kati establissement wana toyebi clair bosombi nano te grâce te mo yo sombeli mura de la presse te me nde moto oyo asombi yo to asombi mura de la presse ou bien ye moko kaka asombi bino mibale ye nde moto asombeli bino eloko wana ye nde moto akotisi bino wana bomela to mokolo esika wana atindi bino boya bosala publicité. Me Karine Mokonzi ntango akotaka bisika batekaka pizza mpo alesa 2 personnes te alesa 3 personnes te alesaka ba 7 mbala moko. Karine Mokonzi chaque fois ba video ezali landa ba video landa ezali ebele bango tu bazoloba tokendeke kaka na ndako ya Karine Mokonzi tokutanaka kaka na ndako ya Karine Mokonzi toliaka kaka biloko ya Karine Mokonzi tomelaka masanga ya Karine Mokonzi tomelaka ba jus d'orange ya Karine Mokonzi biloko nyonso ya Karine Mokonzi totiaka ata eloko moko te. Alors Karine Mokonzi ozozela akaba nini grâce temo oya kobetela biso lisolo ya misuni 8 moko balie yango. Karine Mokonzi apesi punition na mwasi na ye e na mwana musala na ye akolia kaka ndunda ya pamba. Me yo grâce temo kanisa malamu na famille na bino eza na bato nzungu ezalaki na misuni 23 ya mike me ale kaka moko akolia kaka ndunda te me babeti nano fimbu nsima kolala nzala donc akolia ndunda te. Me Karine Mokonzi abeti mwana musala na ye te alobi na ye pe teke okolala nzala kozonga bongo mpa na bino me alobi na ye okolia ndunda ya pamba makasi na fufu na pilipili wana eza punition te eza likambo grave te. En plus mwana musala saliaki musuni na ye wana ntango Karine Mokonzi aza koloba ne bongo ye moko na motema azoloba mami merci mpo musuni wana ezosala nge elengi na kati ya nzoto pamba te dimanche ntango nayaki musala te nalalaki nzala na ndako sikoyo yango ntango naza kolamba nakokaki kosupporte te ndenge nalalaki nzala tio namelaki namoni eza léger tika na tia beton yango nabetaki fufu moko ya rapide na musuni wana nadindisaki donc na kati ya motema azoloba bongo alobi mami ndenge opesinga ndunda okobitungisa na yo te makasi na fufu na pilipili ozomona. Donc mwana musala amona ne problème te grâce temo yo po mona problème te me nde ozangi argument kobosana te olobaki yo komba Karine Mokonzi banda bokabona otangaka te otangaki yango par hasard mpo akosenga pardon me nazo compte nombre de fois ozosenga pardon e ozokontinue koloba kombo ya Karine Mokonzi me grâce temo zala sir ngai naza d'accord oloba no komba Karine Mokonzi mpe si nayebisaki yo po YouTube e marché po na yo site no e marché Karine Mokonzi aza verbe. Alors soko conjugué verbe Karine Mokonzi te en tout cas oyebi oboyi kokotisa yango na kati ya YouTube na yo zala sir e community phrase ezanga verbe phrase ezanga verbe en tout cas oyebi ba difficulté ezaka nango. Ngai papa robot grâce temo na sukisi awa continue kosala oyo kosala ngai oyo te koya nalingaka surtout loko nalinga oyebi yango rando o rando ezoma pamboli rando ekumbama rando elengiku o rando et ciao. Bonjour Maman Olga Kabelo. Vraiment thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso ozosala vraiment oza moto malamu moto osapesi yo mbongo garde noko confiance ti eloko ekokóma nango mpe kaka vraiment félicitation
tala banda Belgique etia wana Australie osunginga vraiment tokos pona zana suki mbe na meki moya na mekate suki eza na mutu suna fungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland Townsville ndeko mwasi nzambe apambola yo yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala. Merci vraiment, merci maman Olga. Yonde nani yango bitekuteku nde makambo yaki yango maman Olga. Vraiment félicitations Ululu mama ngayo okanisinga tala nde makambo yaki yango bitekuteku tala tokos vraiment kitoko mingi ndeko mwasi nzambe apambola yo tina kata Australie mosalo ye tokos tala mama okokisi posa motema na ngai ande so motema na ngai ezalaki vraiment félicitations. Thank you very much my sister, God bless you. Thank you for everything. Thank you, good job, God bless you, I love you too. Bisous. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque kitoko, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc ba samta longo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.